namo, kurera namo. Bonjour, mbote mingi na biso tubaye bolinga ka maman Eliane nitu na biso ba mbote ba ebwe abarizenu ma vipi maluka imoyo. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawa asili kola musabiso na makasi. Nzamba sali biso ngolu kola la kola mukeza habitude te. Tango nzamba peso pe manabo mo ikoba kumesa nzambe ko pesa nzambe merci parce que na se ya moi oto za ba lekinzela toza ka ba pèlerin ba lekinzela to yaka kotambola mukolo soki ekoki to utala mabele tozonga kapeka kawapi na mabele. Alors tango lali olamuki po mutalinga kokufa azalaka te. Même Jésus Christ sur la croix boya ka liwa liwezo ya liwa Yesu alobi nalingi liwa ta bisi nzambe na ngai ya bi papa kupo ekokoleka ngai te. Nzamba talisi Yesu masi alobi mwana ngai tala bato oyo kokufa bato oyo yo za kolinga oyo balingi yo te baza koboma yo zongi sana yo molimo pa yanga papa na yo Jésus alobi o te mission na ngana de s'accomplir te nga fona tika na sa moyi aw tanga moni pasi eleki konyokwama babete ba fimbu ekota nzube na moto maya vinaigre pesa ngata mai na mela kuta mwa guti kaka bapese maya vinaigre. Tala motema ya mutu ayepo sunga biso bato babete ke zanga te pona mama nanga nazaki te Jésus yanga te bato tango wana nazaki te babeti Yesu bazongisi ye sans bilamba. Jésus amoni pasi eleki alobi Père, que ta volonté soit faite. Pour volonté ya Nzambe ezalaki ete Yesu Masiya azongisa molimo sima sala nini sima asekwa po ete azali Jésus Christ de Nazareth. Nzambe tata yebaki ke ata nazwi molimo mwana nga après nakosala nini nakozongisa susu na mokili pona lakisa bato mokili ke ngai ndekolo mokili boba o bobetaka Yesu po melisa ye vinaigre ene talibino potango wana ngai nazalaki te. Nalobaka songo za mutakanda kotala ngate po sepela no na ngai te songo za omoni koza fanatique révolté oza muto aketu mutima kokauka mutima ngai kotala ngate po sani osepela no na ngai te surtout yo na ye kuna naseki na kanisi mutu ona botika ngala sekala ngai vie eza ya biso te. La vie est tellement courte, il faut en profiter. La vie ne nous appartient pas. Vie eza ya maboko ya Nzambe tata. Mingi baza na ba hôpitaux, baza na ba maladie incurable, bazo bela bazo kokata ko sekate. Alors mingi pe babeka nga mama Eliane soko seki nga pe na sekaka. Mama Eliane soki na moni ozolia nga pe na liaka. Bonne humeur. Distributeur ya esengo. Yana basoza mutakanda kotala ngai te po sanini. Kande na bwaka litambo kwa mama Denise matama bijem matama mwa chika soko lingi mutu ata mabe na malamu fo linga ye kaka ata bochanga ba commentaire bo monite ça m'est égal. L'amour supporte tout. Moi ça m'est égal ya makamnanga etalinga kutu teni dada ni de parce que na mokili oyo muto ka bolia kanesa ni moko ye ka mutabo ma mutu yo zokanisa ke ye wana nde mutu sa koza pembe no mutu mabe aho linga te bata malamba pusa na pembe na bon tokota na kati ya lisolo na biso na elimino lelo lisolo na elimino lelo mikolo na comprendre te bat ba obenga ka mama nitu tala yangeza boy mama nitu tala na lambi mingi bande kona ngai mami timgolo olamba te na lambi mingi boke pe kotala bato mosusu baosani bazolamba na lambi mingi pondo yango kaka yango wana bitekute kaka yango wana ngai yango kaka yango wana madeso yango kaka yango wana. C'est vrai que lipute za moko ekangele keseni botala pe baninga mosusu baosani baolamba bande kona nga soki na kenda kasoma mbola na linga mingi ndeso na oya mande bapaya
sona yamba bapa ya bota ninga ni na yamba bapa ya ngai elo na kuma olinga ba télé réalité ya bongo maintenant zo rasuta sona banda kolamba na kalingi matungulu na kalingi na sala yango petro na sala yango trop na sala yango trop boke ndotala nga ba émission on asi na sala déjà mais ce qu'on a besoin ya ko sala mariage on a besoin ya ko service traiteur moko ya bien ya malongo ya classe ya musuni wana ko hésiter te contacter maman Eliane Nitu benga maman Eliane Nitu ponga so na salelio fête na yo tant ba to kota na salle ba mona mbala moko awa ya traiteur moko aza agréé traiteur aza professionnel parce que il y a traiteur et traiteur totana publicité la providence après ko tala li solo a lelo na ebi sibino bandeko soko tengisima ya misute soko za mwasi te soko za mwasi tango ko yoka makambo yo ona okende ko ebisa bino sikoyo o tangisa ma ya misu ndako lala te place etangaka oyebiti malamu navana na ndako oyo na olia nangaka matembele na pondu mena na sante ya musuni ki nalala na ndako oyo etondi ba olo mapalata na kimia te totana la providence après tout kota kati lisolo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Merci mingi na biso obo bolinga Maman Eliane Nitu obo disposanta na bino pona kotala Maman Eliane Nitu obo sepela kana ba émission ya Maman Eliane Nitu na le bien en tout cas accent sana matondo toi sakidila awa tosana émission tosana kati émission biso préparer nous pour le mariage ya monde zalaka ma famille du cœur, bon, mon corps, je vous aime beaucoup. Bisous, joyeux anniversaire, happy birthday to you. Mbotama et l'amour, maman Adeline Ngafula, maman secrétaire, la femme sage, veut dire base. Joyeux anniversaire, de gros bisous à toi. Joyeux anniversaire à toi, notre maman Adeline Ngafula mbotama elamule ya mokolo na yo mama sage. Base. Mbotama elamu. Kamata bipwepwe ya famille du cœur bon moko biso. To sali bipwepwe. Bande kotokota na kati ya liso na biso to so mko lelo eza ndeko mwasi abengi ngai po ayebisanga ke Maman Eliane Nitu makambo o to salaka. Makambo to salaka Maman Eliane passer rattrapaka biso pe kutaka biso cher. Yana makambo mususu partager na mutu. Yana batu oyo akwa ko partager likambo na mutu te.
Topé mutu apesa ultimatum alobi ke likambo oyo na yoka yango te koloba yango te surtout mutu soka aza aveuglé na bolingo. Babi l'amour rend aveugle. Bolingo comme ça pesa mutu. Et bon mabatu miso hein. Et bon mabatu miso bano bana na ba vingtaine. Ba trentaine. À partir de 40 ans bolingo ko bomo miso te parce que oso moni déjà. Ata makambo comme eliote momo na ta ya batu mususu. Bandeko ndeko ya mwasi avant da kana biso na France. Azwa mobali na Suisse. Azwa mobali ya Suisse ndenge nini? Mobali oyo na Suisse ayaka epa na bango. Aye kotala mobali ya grande sœur na ye na ndako na bango. Akuti ndeko oyo ya mwasi. Akuti ye epa ya na ye asepeli na ye. Ka ndenge mobali asepelaka na mwasi. Asepeli na ye. Tango asepeli na ye. Atie litoi. Ayebisi ye que koyebisa grande sœur te. Et surtout nga nazali relation côté à mobali ya grande sœur na yo. Koloba na ye te ke nga nasali nini? Na lingi yo. To bomba na no secret na biso. To bomba secret. Tango to mona penza ke bolingo na biso ekomi bien bolingo. Kubi bolingo ekoli. Wana nde to osani ni to ya kwa nose bango tala kaka. Mobali ya grande sœur na yo ala kwa grand frère na nga parce que nazali leki ya camarade na ye. Na ko linga te hein. Amona déjà ki ngalo kwa nga na yeki na ndaku na eza bien te ata mère ta musoko zongo mabe tozo bolingo na biso na ndenge ya kobata matoke na ona na ndenge ya nkuku. Mwana mwasi pe l'amour rend aveugle non ye pa ndimi ba komi ko lingana na ndeko mobali na Suisse ye azalaka en France. Ay maman il est nitu à l'époque naziki na mukanda te nazo cascade pona okende Suisse pona okende kota mobali na Suisse nazo cascade pona okende kotala mobali na Suisse et moko mona pe bakanyinga meloko na récépissé ba osani nini bazo msaka na France akendaka pa mobali balingana na mobali bolingo kota na mobali komi koyebisa mobali que sikolo kwa to mesani boye na koki kwa annoncer yaya mobali habité kwa annoncer yaya te to bonga mapenza to bongama soki to bongami malamu wana nde na otinda lettre mwasi pa yokeli ka mobali mwasi asalaka nenga asalaka tonga zo mbongo salaire ikendaka na Suisse akenda kuna na Suisse akepa mobali abungisi ndako asombi biloko ya kolia mobali na ete ba ofe mwasi na mobali na kati ya ndako ata indice ezate ke o eloko ya mwasi to ya mwana eloko moko te mobali azaka na ndako na ye moko na Suisse kuna bobi bato ya Suisse bakana ba facilité ba bakana ba ndako na bango ya minene aza na ndako na ye mobali ana ndako mobali asalaka mwasi azoka sumbongo oyo asalaka apesaka pe susu wapi biso basi yango mwa basi mususu naloba to naloba te naloba sima mibali ndoki ayaya mibali ndoki aya lenza mbala musinga vraiment makasi ene na abo vraiment en tout cas na yoka tamwa dipoko passe kingo nalali très bien Dieu merci nalali bien penza kingo passe te loboko passe te ba courbature te parce que chaque jour dimanche te mi ko so to la mukaka ndenge moko te ba ya bandeko bongo te chaque jour to la mukaka ndenge moko en tout cas vraiment tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth nzamba ba sala ngolo ye muto azaka awa tango akendaka kabelaka su mobali mbongo Yé moi ça akenda kabla su mobali mbongo na ko vivre bobi ke bosangani ya mwasi na mobali akenda kaneka Suisse azonga ke avandaka na ye awa et puis avandaka wapi mwasi botu na mwasi avandaka wapi na foyer azalaka na foyer awa na France azana récépissé na ye azo sala musala na buku ya yaya na ye metala zwaka salaire yaya kuta kipaka te ke ozwi salaire bweba ya obalengela baleki wana yaya kuta salaka kuna te
mais azwaka na mbongo akenda kolia ngona mobali na Suisse mobali oyo ya yebi na ndako grande sœur mobali oyo ayaki kota la grande sœur mazare la ce côté ya semeki na ye alobi ke yaya yeba te ba yeba te kosala nanu bien te bakoya koyeba biso kaso tokomi prena makambo ya nini ya libala moi sabi bon to banda kasi kosala ekolobi mpona tobala na loko oza mobali banda kobomba mbongo aza kopesa mobali mbongo eloko wato wana bakonti vraiment aopesa mobali mbongo mobali abombaka mbongo mobali azobomba mbongo oyo ye azopesa ye abomba mwasi na mobali so baosengisa nzoto so babata mabota mwasi akumbi zemi ntango azwi zemi ailobi na mobali ke nde naza awa naomona lisu te nakangami naomona su te omona su te nini o baregle nde bana kishasa baregle baperiode nanga nazomona ngo su te nakangami nazwi zemi mobali abi ya bon ozwi zemi oyo likambo monene boye mikolo ngo siko mwasi akoka soki eswisi te zemi ebandeli ezotungisa ye ezotungisa 3 mois azoka kodeplace te mwa akende susi eza te loko azalaka mpe na foyer na ye akendaka mpe pa yaya te azalaka kaka wapi na foyer na libumu na ye ntango azopesa mobali alobi omoni nde nazawa nana baniese nanga mibale baa na Congo il faut baniese wata ye aza kosule na makambo ya libala mais siko mambo libala na osala mbongo na opesa yo tosangisa mbongo mpo tosala libala mobali ayebisa na mwasi alobi tende naza awa nana niese nanga mibale mama bango akufa talaka biso bakongo mwana nkazi mwana nkazi talaka biso bakongo soki nalobi na bala yo sikoyo famille kosilika famille kotomboka famille kosepela te oyebi pourquoi famille kosepela te parce que famille bateka lopango ponga na ya na poto condition bapeseki nga ndenge bateki lopango pona ya na poto avant na bala il faut na bengisa nanu bana kazi nanga oyo mibale soki bana kazi nanga baye wana nakoki kobala tala motema ya mwasi akomi kopesa mobali mbongo bakangisa mbongo po bana kazi baya azopesa na mobali bana kazi oyo baza ya mobali na ye baniesa mobali abitalaka biso baembadi nalinga bino baembadi noti bobalanga baembadi wana mama Christian mama Eliane yango biso baembadi nalinga bino mingi nga moko na bala embadi ya na mwasi ya mokongo naza mwasi ya mokongo Papa Bernard ya Lundama landa bien makambo nyonso na okende koloba awa ya mete na nga bato papa Edo dia wakana veut dire ma complice quoi la mienne wana sango te mimi bikela mokonzi bokonzi kobakisa mobe kobakisama mon colonel kamata babiso bana ya ndeko nanga mwasi il faut baya nanu bana kazi nanga il faut nanu baya famille abi famille eteka lopango ponga na ya poto condition bapesanga il faut nanu bana kazi nanga baya poto sima nde na kota makambo ya kobala yango mwaye tosa mambo ya kobala sikoyo eza te mwasi akomi koede mobali tellement bolingo lobaki nanga nenene anzambe fali pupa efanjo banze mona okanga te na mesana kaka na bibi de la renta na mesana de la renta baparole mpe nzambe nze mwana ekimi nga boye ndenge nini ekimi nzembo moko bolingo ekoya kaka ekoya ye je na bien kamata babizu Maman Eugénie Mongaï, poumon de mon cœur, belle sans maquillage, maman Bobila Tawa. Oh, ce qui n'a pas au Kende. Poumon au wabi. Kako yanga? Eh! Aïe, Bokamata ma bisous, Lauriane, mouite mal, Lolo, je te fais de gros bisous. Bokamata ma bisous, voilà. Ma jolie Anderson, Kamata ma bisous. Au mon leader. Leadership babota makanango. Ndeko zemi na ya 3 mois.
mobali kuna sikoyo mwasi akokoya te parce que mwasi a déjà na mokumba. Bande ko mobali uta na Suisse. Mobali uti Suisse aye Paris. Aye na foyer et pas ya mwasi. Mwasi na chambre na aye na foyer kuna. Aye na foyer. Aye kotala mwasi. Mais boyoka eloko nini memaki na foyer pona aya kotala mwasi. Lisolo nini oyo ya kinango. Bolingo pasi. Bolingo. Surtout ceux qui Bolanda. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mobali aye kota la mwasi. Alobi ndenge na ye boye. Na ye poto mettre les points sur les i. Wana ze mieux poussant déjà ba 4 mois. En tout cas, moi no moi to bota ye ezate. Moi sabi pona nini. Abi me tala condition ngana ba circonstance ni osa ki ngana oto lingana. Ngana yeke pa ya vie. Na ye kota la vie na kucho pa vie. Na lingi yo. Tolobi ke bango ba ye ba nanu te. Ke ngana oto lingana. Oso mona te ki zemi oso vani nango. To décevoir yaya na yo. To décevoir na vie. Bako mona ki ngana yeki ko sakana na mwana na bango. Pona ko éviter makambo. Eloko ngana oto ko sala. Il faut to longola zemi oyo. Moi ça lobi ata yo moko to longola bi non. Il faut to longola zemi to ana shwa musu te na boyi via inanga na boyi sera inanga baba famille moko bien bayambaka nga bien chaque fois na yaka pa na bango depuis mwana mwasi balingana na mwana mobali oyo mwana mobali ayaka lisu epa vie na ye te nga bandai koya akata makolo ayaka lisu te ayaka lisusu te ayebisaki na ndeko oya mwasi ke bango bayeba te ke balingana donc nandenga asaka bale retour na Suisse grande sœur na ye ayebi te beau frère na ye pe ayebi te po ezaki secret ya bango mibale babomba secret ndeko mobali alobi na kozonga na Suisse te il faut tolongola zemi oyo il faut elongwa il faut na ko abala yo en bonne difforme na ya ndenge mobali ayaka kosenga loboko ya mwasi na bala yo epuis nga na lobaki ke na vi na nga nakoki kobota mwana hors mariage te et surtout ke toza na poto nakoki kobota hors mariage te ngai ifo na bota mwana na kati ya ndako ya libala po biso na famille na biso tobota te ke o ba oyo aboti na te toza na chance wana ba mama na biso bango nyonso babota biso na kati ya bandako ya mabala. Et puis, biso to sur la famille a principe que non, au groupe ça moi si imité, système à to vanda te, il faut pas la moisi pour honneur à famille. Alors zemi o to longola.
tokobota bana soki tobalani tolongola zemi boyebi parole mibali mususu bakana maloba kwa ba misi bakana maloba lokuta mibali mususu bakana maloba lokuta ba musicien balzaka maloba lokuta ba musicien ba infidèle ba yembaka bolingo oh ba leader d'opinion ba leader d'opinion et cause à bango te bakana ba exemplaire te bakana exemplaire te alinga soki nakanisi eloko ya nzembo oyo ekima bopwani mingi baka ekoya kaka ekoya alambi mwasi na modele nyonso alobi te via koyina nga sera koyina baba adok yo ndongo yaki olingi mwana na biso opesi ye mokumba zemi non tanga na osepela nango te wa mwasi na nga ndeka tosali programme ke soki ka banyesi baye donc na mwana mwasi oyo ndeko na biso oyo mbongo asalaka azopesa pe mobali ki aza kocontribue mpo na banyesi baya poto po epesa bango accès babalana po mobali ayebisi ke ndenge na ya poto famille eteka lopango mpona ya poto condition ezalaki ke banyesi nanu fo baya avanga na bala nako kobala yo nanu boye te mokumba lisusu eza déception na famille mwasi amoni moyen te mobali asali une semaine kaka balongola zemi batelema mwasi na mobali bakei kolongola zemi mobali penza asigne ta balongoli zemi na poser kutu question bokindo kolongola zemi boso kufaki alali na koserabi mama nitu na poto bakufa pola longola zemi ta eza nango permis ata ya wima balongola na bango nga balongola kingezaki ya 4 mois 4 mois zemi c'est formé mwana mobali balongoli zemi ta balongoli zemi bazongi na foyer mobali azongi wapi epai azalaka na Suisse mwasi atikali abomba secret yaya ayebi te beau-frère ayebi te mutu ayebi te ke ye na mwana mobali bakana bolingo balingana mutu ayebi te mutu ayebi pe te ke asali nini alongoli zemi mutu ayebi pe te mutu ayebi te baye kobotola ye récépissé azaki nango récépissé bana ko permettre ye a bouger lokola récépissé babotolaki ye ndenge ezala koke ko renouveler makambo mokane simbi na te ndenge ezala ba rejet ba retirer récépissé na etikali maboko pa mamoya yake ndesu susu ezate mobali siko mutu fa bana nini abanda koya mobali ndesko banda ko tala ye ata mobali azoya te kosole komi ali kokuma numéro ya téléphone o babande ko solola nango mobali a changer numéro azu numéro ya sika abandi ko benga na numéro ya sika numéro ezalaka wana abenga ke sote abike numéro wana ekufa a changer numéro mobali akomi na misala ebele yo moyena yezate nga pe musala mikolo ezotungisanga moyena yezate ayebi siko ke mwasi moyen déplacer kende ezate po ntango abanda kokenda banana azaki na récépissé na ye mais siko moyen kende ezate po moyen soki bazwi na frontière avandi tikanga na travailler yo pe mikolo loko ozosala te mikolo loko poza na mbongo te ngam na osala ka loboko moko na lukasko mbongo na sala nini ne atosala likambo libala mais avant tosala likambo libala bana ifo nanu baya bolingo komi bololo koti mwa mbilinga bolingo komi mwa mbilinga bolingo koti bololo bolingo koti mbilinga bolingo koti bololo bolanda sikoyo pourquoi mwana mobali alongolisaki mwana mwasi oyo mokumba azaki nango to pezemi ya 4 mois mwana mobali likolo mobali ayebisi que non il faut tobota dans le mariage tokoki kobota boye te
Et cause la déception, tu cause te décevoir, ba mikolo, na ko décevoir famille, na ko décevoir vie na ngaite, sœur azaki alambela kanga. Le quoi abuse peut te okaka ba parole. Moi na 4 mois, moi mobali. Moi na kenda. Likolo nini moi sa kanga misu na bolingo. Abi maman na ki folle amoureuse. Na linga ki mobali wana mama elia na mona ka mibali mosusu te. Kaka ye. Boyo kasiko ya monene ya kafumba. Numéro ezaki pa bande ko benga nezaki yango susu te. A changer numéro. Azu numéro ya sika. Nzoka changer ki numéro parce que a linga ki teke a benga mutu azana ye asa nini aya koyoka. Mwana mobali wana asala ba démarche. Ba nyeso bande ko bengisa ba ya poto. Ezala ki ba nyasi te bana na ye moko le fruit de ses entrailles o ba uti na mokongo na ye moko penza ya ye moko na mwasi na bana ba ye mutu oyo atera ki lopango po ya poto eza nani eza de mwasi na ye eteleki na lopango parce que ba parents ba kufaki loko ba bote ye mwana mwasi kaka ye moko atika na lopango ya papa na mama azaki na mobali na endinga azaki wana babala na kipete babota ki kaka basala ki na libala te lokola to yebike poto eza place ouverture ezalaka mwasi na mobali bavandaka basololi mwasi albi na oteka lopango na biso na peso mbongo yo kende poto tango ko kende poto na yo ka ote ko bali na yo ka ote ko boti signer mikanda ba signer mikanda signer ba papier ba signer ba papier je sous-signe moto kingandi donc moi ça plutôt ça on a mikanda parce que na yebi mingi tango bokendaka poto tango bakendaka poto tozana masolo a poto okendo za moi sikuna pona faciliter mukanda okoza moi sikuna et surtout ko bota na yoka kutu te na mona te ko botisi mwasi mbongo langa yango lopango na tek basala ngo na mikanda na miso ba témoin na miso ba témoin moi so ba témoin bito yo kama solo poto ebele nde mobale ya poto famille banda ko ba ke famille tindeke ki famille te ezala ki nde mobali ezaki nde mwasi mutatindeke na poto na mbongo ateka ki lopango bo lopango aki munene teka bo bika ba mapango zaka moi biteni e permetaki ya poto esala ki peke mwasi azandaka ko futela ateki lopango mbongo mobali ake poto o etikala pesi garantie bandi ko futela abandi ko sa mo ba mbongo poko ko lesa mwa bana na ye anatanda mobali ko to azoluka vie yesu koyo mwa mwasi na biso o ya foyer na mbongo bandi ko pesa mobali o ba sa l'économie o mbongo pona libala avato balana ifona no banyesi baya nazo sunga pona banyesi baya poto ko balana na posa libala nzoka mwasi na bana baye na Suisse ou bakomi na Suisse yango mobali moya su koto ezalaki te mwasi pe koto récépissé za suste moya ki ne Suisse ezate akoma ko benga ya likukuma soki mwasi azobenga azozwa ete po basolola doba ye mobali ekomi likukuma sikoyo mobali oyo amoni ke na kosala ndenge nini mwana mwasi aza semeki ya vie nanga vie oyo azali camarade ya grand frère nanga ake kolongolisa mwana basa batuzemi ya 4 mois ya mwana mobali amandate amina ye abenga mwana mwasi oyo na France bonjour mama bonjour oza wapi nanga pa nanga na vandi na bengo na part ya fidèle makamu na koyebisa yo kozango mabete parce que ye moko azu courage akoyebisa yo yango te yango ayebisinga atininga na yebisa na solola na yo na lingo comprendre ngo na esprit ya bien likambo ngo nini nde makambo bokinga na lobi alobi que au monde bosolaka na fidèle que famille tinde na poto avant ya bala fa bengisa na banyasi na ye ezaki famille te ezalaki mwasi mutatinde na poto
mwasi muto atindaki ye na poto basala na bapapie nyonso basinye mikanda ke akoki kozwa mwasi mosusu te akoki kobala te akoki kobota te parce que mwasi asakrifie lopango oyo ezaki héritage oyo baparent na ye batikelaki ye atindeli ya mobali na poto. Voilà pourquoi mwasi asalisaki yango na mikanda basinye ki akoki kobala na poto te akoki kobota na poto te akoki kobota bana mosusu te en dehors ya bana na ye nde tooloba boye mwasi ayaki et voilà sikoyo yango ozomona ke fidèle mwaya sukuna eza te asengi olimbisa ye fidèle asengi bolimbisi yo na fidèle mo bobalana eza te mwasi na ye na bana mibale baye mwana mwasi alobi mama Eliane namona lokola likolo ekwei na yo kambala moko vertige tension ematinga mama nitu bandingaka nde tozalaka nini nasala malaise babengala ye pompier ayezo emai na hôpital malaise abi nakomaki kosanza nasala nakenda urgence nasala na hôpital 2 jours na beta hôpital nabimi naloba pe na mutu te yaya pe nalobi te na bomba naloba te quelle déception okoyebisa ngo na nani naye kotala namoni bozoba na nga moko nalingaki mwana mobali na ya liwa mama Eliane ya liwa zemi na nga makile na nga ya liboso mwana na nga ya mobali 4 mois mobali il m'a convaincu que non tokobota mais dans le mariage so toboti koza ko fornication non toko décevoir mikolo tokobota dans le mariage nzoka aza na bana na ye déjà mibale abenga numéro mobali kiu téléphone eleka lisusu banzela na bango esala nini ekabwana ti lelo oyo ndeko ya mwasi nano asimbi mwana na maboko te akoma na tension atikala na tension ti lelo asimbi mwana te basanga mobali pe azwaka te donc mobali oyo azalaki ki akobimisa na miso ya bato te famille te camarade te bolingo ka ya bato mibale nzoka bandeki kobatela batela mibeko nga nakopesa yo soki yo bebisi lelo bango baseka mibeko oyo mwasi apesaki ye kobala te kobota te. Voilà pourquoi mobali ayaki kolongolisa mwana mwasi ozemi parce qu'il avait respecté les règles à la lettre, les conditions qui lui a été données par sa femme, la mère de ses enfants. Pour aya poto ba condition wana ndimaki yango alandelaki yango mais mwana mwasi oyo mbongo na ekei mbongo eke kaka te mabota pe ekei banda kumbaka zemi wana longola zemi wana ti lelo abindenge tozabwe maman Eliane na uti kobala ya de cela 3 ans makambo nanga wana ya nanga tikala koyeba ngo te ti lelo na tikala koyebisa ngo mutu te na kufaka nango donc tension na koma kobela et ya a partir ya makambo mwana mobali ya salanga yango bana basi bozo aka maele te yo bando pesa mobali mbongo mobali ba pesa ki mbongo te mobali ba somela ki biloko kolia alia poso ka sikolia kene na toilette pesa mobali mbongo te mobali ona mobala ni te basumba ka pe libala na mbongo te basumba pe bolingo na mbongo te basumba bolingo na mbongo te bayaya muto za na gauche za na droite opesa ki mbongo kote zo kende yo zo yeba te ti lelo 3 ans yango yo ana ndako libala azobwaka soyi te muto azoka zemi na facilité
mobali a conflit ke bakende kolongola zemi soit disant que akoki kobota bongo te fona ba nièce ba yanzoka ba nièce wana bana na ye moko soko tele émission kabola po bane bete bazana na se nini ya bakosa kana na bolingo na mukola lelo bakosa kana ba faire ba 17 18 20 ans ba 25 kutu poko se zali kambo mokilika de changer boy monde quand ndenge évoluer boyo ko ta mona 25 ans c'est vrai que bolingo comme ça kamutuzo ba ki wele ki yoyo oui mais tant bota la ba émission boye e banda ko sunga mobali aliaka monga mwaso bwana kati ndako moko afuti courant afuti mai afuti téléphone osomi biloko akolia afuti ndako osomi afuti c'est ça to yebinde eleka na poto mutu bwana na ndako moko te confiance ngo ya nini oyo yo zanango ozo yokela ye ozo kaka bolingo 3 ans de mariage akoma na tension maladie o ezaka melaka mbomakisi chaque tongo tout le jour akoma komela mwa mbomakisi pona tension tala ndenge pe makambo eza po abina kenda komona na ba psychologue parce que nazaki sunga te nga moko na tali makambo yo déjà ndeza boso na ke koyebisa ya soni na nga moko na likambo ndenge to salaki ndenge to yokanaki na ndimaki mobali maloba ndenge to yokanaki que tant to koma après to koya ko annoncer bango ke tozo balana metala yango na ye koyebiso mama kobenda matoi na bandeko o soki oza na zemi mobali ya bilongola kolongola te oyebi te bana boni nzamba pesa ki na mokili ye na bana nemi bale soki pa bote ya misato mwasa ya bina yebi te soki abote ya mine pe na yebi te po nakokaka même te kotuna beau frère nanga nakokaka te metala ye sikoyo akomi moto akosala ba traitement po akoka kosala nini kobota bana mosusu mais oyo bapesa kiye na facilité ya bwaka kiye likolo maloba sukali ya mobali faut kosala attention tango zolinga mutu bolinguka eza na bino mibale te linga bato bayeba ye mutu akokobi biso ye abala déjà yaka na bana boye yazala boye omoza kosanga zo kota na bolingo mo yebiki te abala a divorça azana bana zabo eza important ke ya ko baso mo mutalinga bombaka c'est kana likamoko asaka nini abombaka po yo yeba te ndenga banoki na Suisse azoki na milieu eska mobali te yango atikala koyeba vérité te po so mobali bande ko binisa yeba kenda kafe akoko yeba vérité parce que biso ba congolais toza bato ya songi mais le ko mobali bande ka ko bomela ndako atikala koyeba tali kambo moko te sur mobali wana alors ndeko soki oza na ndako mobali moko ayaka na kati ya ndako na bino asepeli na yo yebisa bakolo ndako po yo yebi mutu wana te mutu wana aza mopaya loba yaya omoni Pierre ayaka alobi asepeli na ngai nga na yebi ete na yebi na nsima na bino nakoki kosangaje ou pas yaya kopesa conseil kosala makambo na kuku na yebisa nga abi yebisa yaya vérité abi te na kokoka te ndenge na senga déjà ya kobatama na souffrir kaka bino ba oboyoki makamuni boko koyebisa na ndeko ayebisa yaya ubia garda ngo kaka asouffrir nango akoma komela mbumakisi ya tension tongo thank you tongo thank you tongo thank you siko ye wana abali siko na kobala peza ke mobali abali ye na mbongo mobali abali ye abina na ndako libala o babali nga na mbongo mais nanote nalobaka toujours ke bémission nanga za pona obebisa te kasi ezaka nde pona kobongisa yo oyo tali so zamba alino liboso s'abonner awa na Eliane Nitu TV s'abonner zwa pe émission partager pe na bandeko mususu que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba anubenisha. Nen bana betu bons. Bonne journée. Boka mataba bisous. Lipopo na bina wana. Bye bye. Likata sheni shiri papi ninda shaiwa he.
Inga bali wame, kama